Oui, bonjour, bande kolanga, ngande kolanga, moi si na kombo ya bijou d'or, maman bijou d'or lelo aye, lelo pour nous présenter bino recette na ye, ya poivre mélangé na viande hachée, accompagné na pomme de terre. Maman bijou ako bongisa caméra pour bon mona biloko nanga malamu. Oui, maman bijou lelo aye libino poivre mélangé na viande hachée accompagné ya pomme de terre. Maman bijou azui poivre na ye na sukoli yango malamu, na zui mbeli na longoli biloko ezalaka na kati, na longoli mwa nini mutu nango. Bomoni poivre na nga yango yo. Maman bijou azui viande hachée na ye, viande hachée na nga ezalaki 2 chassés oyo ya 500 grammes, 500 grammes. Maman bijou nazui pomme de terre na viande hachée na nga. Nazui viande hachée na nga na tie ndambo ya huile. Ndambo ya huile na kati. Na tie épice na nga opo eza na mwa mungu ya muke. Na tie muscade. Na tie ail. Na kati ya viande hachée na nga na tie na nga mungu ate. Maman bijou azui viande hachée na mélanger ba épice na nga tout na kati ya viande hachée na ngai. Après maman bijou aye kozwa lisusu na zui pomme de terre na nga. Na longoli yango ba poso kitoko, na sukoli yango na kati pomme de terre na nga bien. Na zui pomme de terre na nga, na tiango huile, na tie mafuta huile, na tie na nga kaka épice oyo pona mwa mungwa. Après maman bijou akozwa na kozwa poivre na nga. Na zui na badisiko kozwa viande hachée. Viande hachée na nga yango yo. Na badiko kotisa na poivre na nga. Poivre oyo ebengami na kombo ya paprika na Dutch. Na zui viande hachée na kombo kotisa na katikati ya paprika na nga. Na kotisi viande hachée. Na kati ya paprika. Na tie à côté. Na zui susu mosusu. Poivre na nga. Na kotisi viande hachée. Viande hachée na nga oyo eza vraiment bien épicé. Na zui viande hachée na mandiko kotisa na kati ya poivre na nga. Na kotisi na kati ya poivre. Na zui susu viande na poivre na nga. Kotisi viande hachée. Il faut viande hachée au sentir que viande hachée est tondi na kati. Na zui viande hachée na nga. Na kotisi awa. En attendant, na fungoli déjà moi four na nga. Na kotisi viande hachée na kati, nani viande hachée na kati ya poivre. Bijou lelo amemeli bino recette moko eza vraiment facile. Maman bijou abaki ya bando lakisa bino ba recette mingi oyo ezalaka ya rapide ya ba maman oyo bazala vraiment na ba tante. Donc c'est ça. Il faut changer la na ba recette. Donc au moins mingi naza trop pomme de terre, trop pâte. Recette oyo nazo sala oyo. Okoye ko sala ya boye, okotisi na four à pamba, osaleli eloko mususu pembeni comme du riz, lo soit ya boulai, okoko sala, opesi ba na bali na poivre oyo nga nazo sala. Menga lelo nazo sala ngo na pomme de terre. Poivre na nga yeyo. Maman bijou alingi bino mingi. Nazo lobaka bo s'abonner massivement na chaîne nanga. Bidor suivi ma solo ya sika bozala jamais dessus. Donc vraiment ba recette suka. Vraiment tout lambaka. Ma bijou abeta ali solo, naza ba masolo ebele nazo préparer malembe parce qu'avant beta ali solo, il faut la convaincre sur la beti solo oyo batu ba kozwa 1 plus. Ezaka ate ki na vandeli caméra nazo loba n'importe quoi. Il faut beta ali solo oyo eza capital. Oyo etala mutu moko te etala presque batu ebele, c'est ça. Bon, viande hachée na nga lokola etikali ndambu. Viande hachée na nga yo ya koti na poivre na nga ekoti viande hachée. Bino mo bozo mona. Viande hachée na nga poivre na nga yango ekoti ba viande hachée ni na nga. Viande hachée na nga etikali comme si ozoki naza na nga kana 6 poivre. So nazaki na ba poivre mosusu nga sali des chassés na nga oyo ya 500 grammes, 500 grammes, c'est-à-dire 1000 grammes. Nazali na 6 poivres. Viande hachée na nga etikali na bandi kolinga ye neti boulette.
na lingi boulette na yeyo lingi donc bozo apprendre que ça la boulette ou ça nous quand ndinga la sali viande hachée otie ba épices otie moi mafuta huile obandi ko kanga boye okalingi asali pe boulette na yeyo wana boyi viande hachée na etikala boulette comme peut ko ça la boulette na maki osukoti ape maki likolo awa nga na sali ka boulette na boye na huile comme ça on la sabino boulette na maki na kati c'est ça na bandi ko linga ba boulette na donc boulette et vous allez peka ka côté tant na côté on a four na côté sango tout na ba boulette na boulette yeyo mama bijozo linga kana viande hachée na o etikalaki nazolo ba bino bo s'abonner vraiment mama bijozo a besoin ya ba abonnement et mata c'est ba abonnement ezo matande et puis ça m'a penza pe courage ya ba nous laksa ba recette tam sous chaque semaine ata 2 fois 3 fois c'est ba abonnement ezo matate ba vidéo pezo tala ma bien té donc ça sert à rien vidéo on a tinde la kayo so na tinde lio pona aide soko lingo aider mama bijou ko bomba on pona yo mon côté zo ngo banda ko partager ngo wana vraiment des aba aide na bino donc c'est ça so bozo partager té ozo bomba on pona yo moko en tout cas zo aider ngate na kutala ina ndiko na mobe na Kafland esinga mama bijou nzamba pambola yo na vidéo oyo salaki mama Claudine na Orem oui na vidéo oyo salaki okende ko aider ndiko na biso akoka oui bona tuni mama Claudine est-ce que vous s'abonne point d'interrogation donc ko pambola nga oui bien sûr mais ko s'abonner na onde yango za 1+ et puis ko partager ba vidéo ndeza 1+ mama Claudine na Orem so ozala na occasion soki un jour ko yoka vidéo oyo na tuna ki oka soko s'abonner ki parce que yango ndeza 1+ so lingo aider mama bijou elo osala nde yango wana à part yango izaka ko partager ba vidéo nanga mama bijou a profiter na moi viande hachée na ngetikala ki a profiter ko ça il a bino boulette donc mama bijou a lingi ba boulette nanga accompagné na ba poivre nanga mama bijou a 6 boulettes parce que yango ezaki recette ya lelo te mais na profiter kaka ndenge na monique boulette na monique viande hachée nanga etikali parce que d'ailleurs ça bino mayele ici la ate bon mama bijou zo kitsa suka menga nanga malamu c'est ça poivre nanga à côté na te ba boulette nanga pembeni mama bijou skulinga za skoyo pomme de terre nanga na tia donc c'est ça banisko ko za pomme de terre nanga na tokisi ete na zueka na longole ba poso na sukolie na kati na tie huile na tie épices après ngayo na ko glisser pomme de terre nanga à côté na za ba boulette na matsango mo likolo ona izmuna na ipezi kate recette ya mama bijou lelo yango eza vraiment facile eza difficile te eza facile ba mama nyonso to bozolo baki mama bijou zo sunga pona bana en tout cas biloko nanga yango ma copine Meji na quadrate biloko mama bijou yango yo mama Émilie mama Justine donc on est ensemble ma copine Jolie na Congo et non na Belgique ma copine Jolie na Belgique ma copine Magui quoi loka mama bijou yango yo ya Norbert mobala sala bongo félicitations OK ya Derrick on est ensemble quoi biloko mama bijou yango yo mama bijou vraiment lelo na vraiment motivé à loba mingi te na besoin kana la sabino recette ya mama bijou yango yo na lingi bino mingi kala mingi te na la sabino ndenge nini ebeli c'est ça biloko bomoni de mama bijou asali musala na ye bomoni la décoration ngo eza vraiment kitoko makasi bomoni pomme de terre nanga boulette nanga yo likolo na tie poivre na kotisi ba viande hachée na kati leka attends siko mama bijou na rozwa biloko na recette nanga na kotisa ye na four après na la sabino ndeni ni biloko nanga ebeli c'est ça quoi ata au présenter ba ya baye na ndako en tout cas vraiment
eza recette moko vraiment ata na misu bino mo bozo mona ke eza kitoko makasi. Biloko na ekoti na four. Après, Maman Bijou à lobby. À bientôt. Je vous aime. Abonnez-vous. Oui, quand vous avez fait bino na biso bilo na ngai beli na ozonga pour nous présenter bino recette na ngai ya lelo. En tout cas, papa Yuyu, papa Joujou na arène. Ayoka kala, papa la nga ba bisou mbote belé pesa famille mobima mbote pesa mama ya bana mbote semeki na nga. Maman Bijou a présenté bino biloko na ndenge beli. Wow. Biloko na nga yango ebeli. Omoni so na tie cure-dent, la pomme de terre na nga elembi, poivre na nga yango elembi. Elembi boulette na nga yeyo ebeli kitoko. Conseil na opesa bino soko bimisi recette na yo boye. Ozu pomme de terre moko na omeki. Omoni soki osepeli na goût na te, okoki kozwa épice na yo muke. Bakisi likolo. Okoko bakisa ye muke likolo, ozongisi lisusu na kati ya four. C'est comme ça. En tout cas, Maman Bijou alingi bino mingi. Recette na nga ya lelo yangoyo, biloko na nga esili. Na conseiller bino bosa elaraba na pomme de terre, na poivre mélangé na viande hachée. Omoni viande hachée na nga na kati ndenge ebeli kitoko. Donc biloko na nga ebeli. En tout cas, s'abonner massivement na chaîne à Maman Bijou d'or. Vous allez jamais dessus. Maman Bijou alingi bino mingi. Boutique na biso na Bandal, Balari numéro 79. Barrivage à Sikezali, Bokene bo sepela. Eza bato basomba biloko en gros, kala mingi te bozela biloko na bino ezokoma. Maman Bijou alingi bino mingi vraiment bo mankaka te na koyimaka ba page na nga, bo partager ba vidéo na nga, s'abonner massivement. Maman Bijou d'or, la femme du patron kande na mibenga nga moko, la patronne alingi bino mingi bisous. Mbote na famille na nga mobimba famille mosi bisika nyonso to bozali en tout cas na lingi bino mingi Bijou mosi alingi bino mingi. Bisous.